Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer les années qui viennent. Il y a l'église Kimbangis et l'esprit de Fumukimbangu. Il faut séparer les choses. L'église Kimbangiste, formée par ses enfants, créée par ses enfants, mais l'esprit de Simon Kimbangu tourne autour du peuple congolais et en République démocratique du Congo. L'église est plantée pour quelques gens qui veulent l'adoration de le nom de Simon Kimbangu, au nom de Simon Kimbangu. Est-ce que Baébisio, Molimo Simon Kimbangu Zali Kuna? Soki Kiangani Azali incarnation Oyo Tolobaka, ya Simon Kimbangu, ndenge na kati na église na bango balobaka, akobanga liwate, pour Simon Kimbangu atikala kobanga liwate. Simon Kimbangu affronta mindele ti bakanga na batono abima. Baboma baboka na mai abima. Mais soki Kiangani azali incarnation Simon Kimbangu, à côté de Melabango. Soki azali ya solo, Kiangani azali descendant ya Simon Kimbangu, esprit ya Simon Kimbangu, bata bakei kuna, molimo wana ya Fumukimbangu, ekobimisa mutu oya kozwa omeli ya église Kimbangisi akolobela bango vérité. Pe bakugumba mitu, bakoumba. Et alors, toke le siko, mais quand on décortiquer le biso, maté ya pasteur David François Ekofo, après on le biso, les autres personnes temps, on le biso tweet, il y a Mova Sakanya, alobi ki makambwana, les autres concernés, bango kakate, les autres concernés, bino ba combattant, biso ba résistant, ba patriote, les autres concernés, tout le monde, maté ya wana. Na yebite na place nini oyo de donc entre parenthèses Mova Sakanya a sepé na maté ya wana. Mais ce que je dirais yo, il faut démissionner ou bien retirer dans la tweet. Mais quand on peut décortiquer le discours long à large et puis on répond des Mova Sakanya, il doit en des alliés titre thème na biso ya lelo. Merci beaucoup Bali Angando. Omoni mutu na mutu azwaka réflexion na ndenge na ye. Mova Sakana azali membre, azali secrétaire général ya PPRD. Azali parmi abatu oyo bazali koboma Congo pe kuba Congolais. Ce qui a moni mate ya wana ezali pona biso nyonso. Non, ezalaki pona bango bazali kosala mabe na peuple congolais. Ce qui yé amoni ezali bien asepeni na yango, cela veut dire bunzambe pe esprit ya Simon Kimbangu, esprit ya bakoko ekote lié po aloba bongo. Parce que ça commence par là, la division. Division wana bakoti na kati ya PPRD par rapport à mate ya Musani Nanzambe ata ya Gilobi, yangonde kosala ke bana ya solo ya Congo. Oyo bazali na wana, oyo bazali na kote ya ba Hippolyte Kanambe na ba okipanyo so bazali wana, bakoki kozonga sikoyo, kozongela bukoko na bango, kozongela mabele na bango. Na yango ndeti na Mova Sakana azali kobelela wana, ezali esprit ya kikongolais za kozonga. Malembe, tokosenga ye démission lelo te, tokosenga combattre bandeko na ye, na ndenge la bango moko bakopotana, kuna na kati po basi babandaki kopotana, et un groupe de PPRD, baza ko accuser ye, que azali parmi ya batu oyo badetizaki message, oyo elekaki na tweet moko na réunion basalaka na Kingakati. Ezali ye moko azosala confusion ya ndenge na ye na kati ya PPRD a créé milice na ye bazali na basali nazi. Na yebi eloko nini ye moko azali kosala te, mais ye moko au fond de lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Mais ayeba yango, tôt ou tard, makambo na bango ezali kokende na koksila. Tuzali na besoin ya kokota na niveau na bango te, tuzali biso tolingile organisation interne ya ba combattant, ya ba résistant, ya ba politicien, na ba sango, na ba église de réveil, o ezali na elle, ezali ko soutenir le peuple, ba s'engager une fois pour toutes, lisolo ici là, ba petola mboka na biso, tolonga na boumbu, to meka kopona nani oyo akoki ko diriger biso lobby pour to continuer vie humaine, vie ya république na ndenge ya solo. Yango wana omoni yeso kasalaki tweet na ye pona ko chola que tozana na pouvoir marteau ya ne lobby biso rien, mais et lobby biso et te biso ba jeune et lobby biso message komedi na ba oyo ba manda ko douter message ya combat.
mais malgré message wana babana kozwa yango na ndenge ya bongo bongo, mais lelo ekomi message ezali na maboko ya basango ya bato bayokelaka. Cela veut dire la réussite ezali na cannabis, victoire eza na cannabis, tout sangana biso tout ensemble toyeba ndenge ni tokobengana politique nambe na bajura mikolo ezokoyaka.